Mbote na balandinyo surtout ya Adassa Temo TV. Soyez tous le bienvenue dans notre émission Les Abakuki Oye, les Adassa Chou Oye, les amoureux du théâtre Oye. Batumbisu bazobenga de partout. Adassa nga nazana nga fan asila te, nazana nga fan ya mama wana te, mais nazaka ka amoureux de théâtre. Yangwana na pesi bino bambote ebele. Donc les Adassa Chou, les Abakouk de mon cœur Oye. Les loto yeli bino ya Gabi, boyebi ke ya Gabi soki ya koloba eza alobaka. Et en plus lelo alobi. Makambo alobi pasi la. Donc tondima ki te mais et salami boyo kaye moko bo sotaka ba pibite boyo kaya Gabi. Na yebi nanga yote lo mokote nena kota Patrick mona kuti mtazo komba naye akoma ko expliquer nga kalali bina ibisena na sanse na ko tuna mokote to nga mone ba kodonge bina ko kota nga yebi nanga ndako china ba shamo na iba ndenge sa na ko tuna nga mokote to mtakila msana mtu kwa dalino amna ko tuna nga msana na la gawa shamo c'est pas grave quoi mais ça hein comme ça yo fanya kwa boye no kwa kwada awa usimpe comme bazo utiliser yo ngasa mwasi nga simba musate donc lena yako kuta ndako kwa mtu komba kangu ngasa mwasi na ito ko yeba ngo biso tsa mtu ngasa mwasi na yo na uzana nani alo ko sa nini nyawo madame baba ki wapi uzana yu maboye ndiko na Donc, pendant que la Sabino que la star, toye la rabino toujours, boya ka otia monoko, aussi la zaki boye, si la zone saki bobo moni beauté, si la bisalu mwasi kitoko yata ya kala, ya kilelote, ya kala, siko tala na onatangwana, azaki boye, tala siko aspect azo bimisa lelo. Bozwa bana ya série moko o babotami série moko nasi la bisalu Beckham la maman des Abakouk bozwiye botiye nasi la bisalu bota la différence aope sa aspect oyo bino botgangaka mama la biso mofibi mungwa mama la biso mama misapi ya kipakate atabana miki atiaka bango misapi akipakate metango tali sila o sentir penza ki o mutambongo mais mama abino soko atali ye abimisa aspect bato ambongo te abimisa aspect muta simba ambongo te bandeko nanga muto asimba ambongo bako betelo lisolo te ke fi o ya monaka mais yo moko ka tango otala ye ya mbongo elobaka tango otali o sentir penza ke ici il y a pas débat to moni kuna na nzonzing bazo voter award Africa bokende kuna bokende ko voter si la bisalu bo voter si la bisalu 2024 tozwa trophée ana toya nango suswa mama la biso aza mama ba trophée na kokende na kosala la bino vidéo comment oyo o bokoki ko voter na ye la bino po biso nyonso to kende kuna to voter si la bisalu Beckham pomba ya scène la maman des Abakouk to bengi bino ebele. Je m'excuse boya ko consommer film na biso c'est compliqué boya ebele pona ko consommer film na biso c'est compliqué en tout cas tozo zela bino boya ko consommer film na biso film déjà epesa ki fin mais toza na posa ya épisode nyonso ko kisa 100k tozo belela na Babakouk boya ebele. Adassa ozosala bémission oloba na se bandeko nanga nazana mwana ya bébé eronga na osala émission mwana nanga alali fona loba na se pona la musaete po ye a déranger ngate na émission nanga alors important isa oyo nazoloba bozoyoka nazoloba nini ke tokende ko voter si la bisalu et puis dede tokende ko consommer film na biso c'est compliqué en tout cas bato bo consommer qui c'est compliqué te tozobele la bino bo kende ko consommer parce que eza film moko je vous dis kitoko makasi tant on a le ba kitoko makasi c'est que eza kitoko makasi en tout cas c'est compliqué eza conseil munene tala sila azaki mwasi moko lolendo batebele bakanisa soka aza na poto koto nde paradis poto koto soki nini yango mais lelo si la bisalu théâtre oya sali elingela kisake
poto eza paradis te mutu na vie oko vivre lokola nyama te ozoboya ko respecter bato nyonso ya na elle ko tongele ndako asali musale belé po na ye mais ye a négligé ya na ye a manqué ya ne ba respect a négligé flore même si kutu mobali na ye moko alingi aboya ye mais na vie tango sali mabe il faut yeba ko reconnaître mabe na yo et puis ko singa pardon eza bongo nde vie kindaka alors ezaki film moko kitoko makasi yango tozobelela na babakuku nyonso ona bo consommer film na biso te bokende bo consommer bo partager surtout bo sala ba partage d'épisode na biso nyonso ekokisa 104 tobeleli bino bo sota ba publicité te na dasa te moti. Je suis une combattante qui n'a pas peur d'exprimer et de défendre ses convictions. Je ne laisse personne me faire croire que je ne suis rien. Je suis une femme, celle qui donne vie, celle qui éduque, celle qui bâtit, celle qui encourage, celle qui transforme et qui fructifie. Je suis une combattante qui n'a pas peur d'exprimer et de défendre ses convictions. Je ne laisse personne me faire croire que je ne suis rien. Je suis une femme, celle qui donne vie, celle qui éduque, celle qui bâtit, celle qui encourage, celle qui transforme et qui fructifie. Je suis... Yaya, comme c'est un message au pardon qu'on les bangate. Yebisa bango boye. Bazala te. Toko vivre. Yaya, comme c'est un message au pardon qu'on les bangate. Yebisa bango boye. Bazala te. Toko vivre.